Yo, le grand Baoba JR, le président Shakina là, très fort. Yo, le grand Baoba JR, le président Shakina là, très fort. Menacé biso na municipal à Pascal. Oui, ba menacé biso na Pascal. Et ça ba policier na ba civil basangani pour que ba menacer peuple congolais. Signifie policier aza ennemi ya mboka oyo. Et ça na kati ya commune. Ba policier ya commune na Masina. Et ça na commune ya Masina basangani na ba policier na ba civil. Policier na ba menacer biso makasi. Policier moko kutu awucho tuba mutu na biso moko ba honnête. Policier atuba mutu Kinjola ya tini ba policier ben ba menacer na marche. On est Kinjola na jango ifuji. Na tini mo de ba yango ya je be tate. Connaît Kinjola na mo ba tini batu ba menacer marche. Oh to ça la faillite. Et dans marche ya mutu to ça marche. Mais les Kinjola na sali biso a refuta. Félix Serkene moi.
balanda biso na bapolisi basangani balanda biso ba machete batayi de pesi wana wapi ana kaoteli na bana jango ndio kasi basangani na bapolisi na balanda biso Best of
Matama, Yatuo, Tola, no never found. Almet. Bos ma almet pekas. Oh.
eloko namoni penda papa ekamusi ngai toke marche tomoni un policier akomi babani obama mabanga debi yango eyebani te eza nini na biso tokende biso marche tokende na municipal ya Pascal na municipal oyo ya Pascal oyo akomi nana bango nde bato babami policier akomi civil abama mabanga même na commune vraiment na kati ya commune. Le vieux Jacques Ndala elengi. Normal. Mukolo histoire. Nyokola nzoto. Normal. Babi otikeli bango badondo na ba TV. Yo. Distraction. Vraiment. Oh bituma mboka o. Vraiment. Mais ben impression na yo par rapport à la journée lelo. Alors ceux qui ont lobby ba yo ka mbala moko. Non, c'est bon. Congolais ba keto tout la mboka. Donc si les gens échoué. On n'engage pas s'embrouiller dans enrôlement. Pour bien na Tshisekedi. C'est l'autre. Vraiment. Ataki mboka pauvement. Akende. Vraiment. Bataille. Vraiment. Population doit souffrir. Pour le coup tout. Lipa DC comme 500. Dollar bon dollar. Dollar et mati transport comme transport 1000 francs. Yango to bunde là. Vraiment. Le monde que pour ça la moi vraiment en marche moko pacifique. C'est tellement simple et puis le monde va bonité sauf qu'il paraît dans le quartier de la machine dans la commune, il y a eu vraiment à tracasserie à ma casse par rapport à la police. Non, je crois que les Congolais ont une canaille. Nous voyons une provocation. Vous avez vu dans Mboka, ils ont kasaka, Tumbara, Babeta, Batouani, Manini, parce que brutal les aides de peste. Par exemple, ils sont sautés. Donc ça marche un peu pacifique, donc il y a deux zongi. Pas tout le monde a sauté, tu as pas besoin de bangoter. Voilà. Merci beaucoup. Elengi. Ingeta. La Ligue des femmes de la CP, partie chère à Jean-Tiningo Bilambaka, a réuni les femmes des 4 coins de la capitale de cette machine politique le mercredi 8 mars à l'espace Imika dans la commune de Kalamou pour célébrer la journée internationale des droits de la femme. Une activité qui a connu la présence de plusieurs hauts cadres de la Ligue des femmes de la CP ainsi que des forces du nombre dont Malrose Pandi Malelo, Chantal Malossa et Aningoi qui tour à tour ont salué cette initiative tout en réconfortant les femmes de l'Est. Maman ya force du nombre oyo tozali na sima ya likofi ya Tiangu Jango Ivunzi autorité morale ya plateforme la force du nombre tozali awa pona kotombola lokumu na ye lokumu ya Tiangu lokumu ya autorité morale peut to soutenir ba action concrète oyo ezali sur le terrain au kin bopeto isala ezali komona na tala tina toye awa asi tolingaki te milulu ezala ya makasi penza pamba te ba mama na biso kuna na es bazali konyokwama nde bomoli ba banderole na biso nde totie toza na bango elongo na makanisi atako na nzoto toza na bango elongo te me na mosika yango bomoni totie bitenzi ya mwindo na moto na kingo pona kozala na bango elongo ezali journée internationale ya mois de la femme et puis biso na niveau national na RDC et puis na kati ya parti na biso ACP toponaki mukolo oyo poto lela ba ofete te me kolela na ba mama na biso à est pona par rapport ya sujet na biso otolobi stop à l'atrocité et aux violences faites à la femme de l'Est. Particulièrement la maman à force du nombre, na ebisi bango fête et bandi. On a biso to bandi awa na kati ya salon to ya ressources là na cour ya parcelle où ezali force du nombre. Ezali mukolo ya ba mama, ezali journée dédiée à la femme. Tozali apona message mo tozanango pona ba atrocité o ezo salama na est vis-à-vis de la femme. On a ligue de femmes, il y a force du nombre où il y a accompagné biso message na biso ezali to sangani lelo awa pona koyoka mawa pona koyoka pasi poto compatir na pasi o baninga na biso bazana est biso lelo to lati liputa to zana esengo me baninga bazana bazamba bamsu babungani na bano bango babota nde na pasi wana ya to ye awa to zana imka poto ya ko présenter ba compassion na biso. Il faut noter que Jango Ivunzi, l'initiateur de la force du nombre, met la femme à la place qu'il faut, vu son importance dans la société. Sous la Picture TV.
mettre même. ya Kagame tokokoma na ntina suka boye to boye te mais nasengi bino s'il vous plaît nayebi ke eza na bato bakangi nayebi ke eza na bato basoki eza na bato babukani botalanga moko mais nalobi boye discipline ezala eske toyokani ale bolanda biso toke ya Kagame tokokoma na
na suka boye to boye te mais na sangi bino s'il vous plaît nayebi ke eza na bato bakangi nayebi ke eza na bato basoki eza na bato babukani botalanga moko mais nalobi boye discipline ezala est-ce que toyokani ale bolanda biso toke